Le roi Soleil le répétait sans cesse. Kachiri n'est pas seul. Il est en coalition avec Chinarambo et Borderline, et d'autres forces cachées. Et pourtant, des sanctions internationales venues des royaumes de Zamunda, dirigés par le chef Clévin, mais sans aucun impact. Clévin est un bon ami et partenaire de Kachiri. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Bien, alors attitude na OP kuna ba lobeli yango makasi ozaki neti mutozana kanda tout ça comme déjà na suka. J'ai pas compris. Ton attitude là. Mon attitude est pas quoi. Babi elonge kangama ki neti osiliki tout ça. Ba photo les autres circuler na réseaux sociaux. Atmosphère est-ce zaki bien ou bien mabe? Bon, na ebite soki bolingi na zala lokola présentatrice à météo ou ya sekara pas apprendre non. Ngai na kei ite pas ça lié na ngai te. Kuyu tu fais tu sais que azala lié na ngai te. Accueillir comment on a le coup la diversité politique. D'après vous, faut nous attitude de nous. On a combattant, je suis combattant partout, je suis. Merci beaucoup. Est-ce que Zalaki Kabila, est-ce que Zalaki Mouzé, Makamoza Moïbele, Naoki Peter Kazadi, à l'objet que Awa Tshisekedi est responsable était en tant que président de la République, il a hérité le mal. A hérité mal les pailles à Laurent Désiré Mtayaki Nabarwandé. Mais laisse-moi ici répondre aussi. Je me donne quand même le luxe de répondre. Mais j'aurai pouvoir pour expliquer. Mais j'aurai pouvoir pour résoudre le problème. C'est-à-dire, IDP, tant que comme il a pouvoir, et Yebaki que Barwandé Baya Awa, et pas à Mouzé. Ça, c'est de l'histoire. Est-ce qu'il faudra continuer à être plaintif par rapport à Mouzé? Et bon, ce que ceux qui m'ont tambola qui malamu, Kabila Tigela qui biso makamamala mutola mabe. Tu vois que l'échec a toujours été orphelin et la réussite a toujours connu plusieurs pères. Toyebi, Mouza Eki na Barwandé, Toyebi Nengepe Suka qui Babomaki. Mais au fur et à mesure que nous devons arrêter l'hémorragie. Totika Biloka ba justification, Zakinga ite, Baron Balata qui Kaleso à Rouge Biso Ablé. Cette manière de voir les choses, moi, en tant que leader d'opinion, journaliste d'investigation, Nazali ko contester cette manière de voir les choses. Et sa responsabilité, à mon avis, c'est un point de vue, ça n'engage comment. C'est un point de vue. Donc vous ne pouvez pas ici commencer à vous excuser. Ça c'est de l'histoire. Ça c'est de l'histoire. Bongo fourrage na lampadaire. Na la yakina oka musée. Révolution à modernité mbongo bunga isala musala nangote. Zaika musée le père. Et bongo chile jelu kaka musée. Non, à un certain moment, il faut qu'on se regarde en face. Se dire de vérité. Moussa Yakina Barwandé, c'est de l'histoire. Il est déjà tué. Il est parti. Kabila est venu, il a fait l'infiltration, c'est bon. Tshisekedi est venu, il doit résoudre le problème. C'est vrai que Tshisekedi ne peut pas tout résoudre. Il n'est pas magicien pour résoudre en un mois, en 2 mois. C'est un problème qui prendra le temps. Mais il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut réfléchir comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous justifier. Nous devons oublier ça. C'est comme une période. On ne peut pas parler du développement dans un pays en guerre. Cela voudrait dire que Bobo, ça, le développement est raté. Non, vous avez un leader d'opinion. Malobanabi nous a la sensibilité à Makasi. Quand vous voulez vous adresser sur des questions importantes du pays, je vous conjure surtout la Taoui, Botika Babiloko et Zangaïte Zaye. Je pense que ici, responsabilité dans l'ensemble, lobby Naokaki nous a même biso peuple, toute la responsabilité. Nous avons accompagné des voleurs, nous avons accompagné des infiltrés, nous avons aimé, nous avons collaboré avec des traîtres infiltrés dans Mboka Oe. Toute la part de la responsabilité. On est resté silencieux en tant que peuple pendant que Mboka est Kende. Bonjour Ndeko. À un moment donné, nous devons apprendre à nous poser les bonnes questions. Parce que, justice, il y a 2 poids, 2 mesures. Et son Arambokate. Nous sommes dans un pays où on veut que ça soit un état de droit. Bon, on réfléchit un peu. Le président de la République qui passe à la télé qui dit, instigateur, il y a AFC, c'est M. Joseph Kabila, l'ancien président. Ok, c'est Joseph Kabila. Mais, on te l'a mouké.
Oleba banana Joseph Kabila. Ba hôtel Yananga Bakangi. Parce que hôtel Yananga Bakangi Bandako Ananga, certainement s'il avait des comptes au Congo, bah bloqué. Moi je soutiens pas Nanga, je n'aime pas la rébellion. Nanga, c'est un monsieur avec qui j'ai eu à parler 2 ou 3 fois dans son bureau pendant qu'il était ici à Kinshasa. Je ne soutiens pas cette lutte. Mais pourquoi Bakangi Bandako Ananga, mais patron nae azana bakin marché awa, patron nae azana kingakati awa, patron nae azana kashamata awa, vous ne l'inquiétez pas. Je dis, c'est un moyen de pression que ça ne connaît pas. Le mois de rébellion, mais qu'est-ce que vous faites de Kabila alors? Pourquoi vous devez ravir Nanga, c'est bien, et vous laissez Joseph Kabila qui est le patron de Nanga? Joseph Kabila a une concession de plus de 2000 hectares qu'on appelle Kingakat ici. Il a une concession de plus de 2700 ou 3000 hectares Kashamata. Et c'est comme il y a l'État, tous les Akayaye. Ça, c'est des bonnes questions qu'on doit se poser. Bon, 2. Moïse Katumbi en exil par rapport à l'affaire de l'aéroport de Moulondo. Ou Moulongo, je crois, Moulondo. Qu'est-ce qu'on a fait de lui, Moïse Katumbi? Est-ce que Magani va bien ailleurs? Est-ce que c'est bien appartient toujours à Moïse Katumbi? Et comme il y a l'État, c'est un moyen de lui mettre la pression. Bon, lui d'ailleurs, je ne peux pas le citer parce qu'il n'est pas dans la rébellion et consort. Mais prenons le cas Kabila. Bon, aujourd'hui, vous descendez encore trop bas. Par le ministre de la Justice, on apprend Bakari Bandako Apero. C'est-à-dire que toutes les personnes qui parleront en mal de ce régime, finalement, le gouvernement comme Bandako est belé. Là, vous allez prendre les maisons de tous les Quinois et de tous les Congolais. Ayez seulement une bonne politique. Guerre avec la patrie, avec le patriotisme, avec une armée dissuasive, avec ce que tu as les moyens qu'il faut. Quand on parle des moyens qu'il faut, c'est munitions, armement et même financiers. Soudan est capable encore de Rwanda, ceux qui Zambie, Azongi, mettons les moyens, donnons les moyens à l'armée. Bon, en quoi que Kanganda quoi Péro et que impacté guerre imposé par le Rwanda. Na Est, Bandegolaso Baokufa, Bandegolaso Baokuya. Na Goma plus de 8000 morts, na Bukavu, on compte plus de 4000. Toujours le Nato Bimisanyo à côté de Sonandako. Moi, quand je suis Péro, le Wara, il y a des points où la CP l'a raté dans le Bara. Non, là, il a été trop fort. C'est nous tous aussi, tu fais une analyse comme ça, si tu dis prochainement, je ne vais pas le faire. Mais si vous devez arrêter, je me demande en quoi, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des informations que nous ne maîtrisons pas, peut-être que Perrault est de mèche avec, non, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on va saisir les maisons de Perrault seulement parce qu'il a des critiques que je ne tolère pas de fois vis-à-vis du président de la République ou de sa famille? Il est un opposant extrême ou extrémiste, il a touché les extrémités. Mais il y a moins de Bokanga. Mais Fayou a dit des choses plus fortes que Perrault. Vous avez souffert d'un house, Moutamba. Il y a quand même des opposants qui ont dit des paroles très fortes que les Perrault Azoloba. Bokanga Banda Kunapamo. Ça ne va pas sauver. Nous ne sommes pas à ce temps-là. Je pense que le président de la République doit voir en son ministre de la Justice beaucoup de pièges qui pourront faire retarder l'évolution de la RDC. À part que Kasavubu a téléméli Lumumba Natongo, Lumumba téléméli Kasavubu, tout le monde soit ministre de la Justice, Aloba Makambo contre Premier ministre a répondu. Ça n'avance pas. Alors que nous sommes qu'à un moment on doit les chasser. Est-ce qu'on doit finir la guerre en saisissant les biens de Perrault? Est-ce qu'on doit finir la guerre en s'attaquant entre les ministres? Non. Jean-Pierre Liaou a kokosa bino lokola ba bébé et puis botiki abimana radio ce que ça kabatu nyo sabwe. Liaou ali kabiliste jusqu'à la moelle épinière. Liaou Jean-Pierre Liaou a Wani Kabila. Le directeur cabinet Minako. Liaou na 2016 a fondé l'organisation Bengaki Jeunesse catholique de la majorité sous Kabila. Jean-Pierre Liaou a quelque bamba nociateur catholique mabanga. Alors bino ba catholique boni bakomote mais la Joseph Kabila. Kabila c'est grâce au 3e mandat parce que wana Kabila ça a initié déjà ma Camerounipe pour na ça recensement d'élection à la tête.
Église catholique lobete, il faut qu'on respecte la constitution. Kabila doit partir. Jean-Pierre Yawa réunit tous les jeunes un peu perdus. Il est porte-parole na bango. Ani pesi kombo jeunesse catholique de la majorité. Bakei na initiative catholique na Senko, babandi ko bamba ambassadeur à Vatican mabanga. Babuka me porte à initiative catholique côté ya Banque centrale wana. Ngai Prince Penge, Félix Tshisekedi Martin Fayulu na Pierre Jacques Chalupa. Balobi to ça l'organisation bango ngai numéro 1. Na Freddy Pindi ya komi le loga de ya madame Nyankeo. Azaka wana nanu wana azaka le président jeunesse IDPS. Tokei to sali communiquer pour soutenir nos initiatives catholiques, pour soutenir Senko. Tokei to landi Jean-Pierre Yao na initiative catholique. Bakima biso. Lelo Jean-Pierre Yao awani Kabila. Lelo Lambert Mende awani Kabila. Mais leçon nini? Botika bawanga na bako wanga na bango nyoso yaka ndele bawanga na Yesu Kristo Masia. Mais Félix Tshisekedi ata la batwana malamu. Eza leçon pour naï. Kaka ndenge bawanga ni Kabila, ndenge Mende wanga ni Kabila, ndenge Liyawa wanga ni Kabila, ndenge nalandina ni susu wapi Ngobila wanga ni Kabila, ndenge pe Félix Tshisekedi kala mingi te bako wanga na ye. Ndenge atika kolanda ba Jean-Pierre Yao. Muya to tayi quand même muya. Muya ya wakati bana access internet. Kabiliste ti na kilote. Sika muya ya Félix kolanda muya ya. Tamse to bundana bana ide bas muya ya zakina Kabila. Muya ya ilo akomi koloba Kabila mabetu sa atika kolanda ba muya ya. Atika kolanda ba Jean-Pierre ya wana. De mokolo Félix Tshisekedi cortège wana okumune ya mulai wana. Etele na deux parties bako wana. Comme dans ses habitudes, à sa discours lobby dans makambo la liberté de la presse. Il nous prend pour des idiots, il nous prend pour des imbéciles. Alors que les faits le contredisent. Mais il n'arrête toujours pas de se rendre compte qu'il est président de la République. Il refuse de prendre la peau et la veste du président de la République. Bon, Hollandais, peut-être, là, on n'a pas quoi attendre dans ça l'émission. Pourquoi? Azolo Balobi, jamais, alors jamais, jamais, jamais. Moi, Félix Tshisekedi, je vendrai la République. J'ai dit bien jamais. Il oublie qu'il nous avait dit, regardez-moi dans les yeux. Jamais, alors jamais, aussi longtemps que je serai président de la République, je me mettrai autour d'une même table avec ces gens du M23. Et il nous a dit, regardez, j'ai dit, jamais. Il oublie que ce n'est pas la première fois qu'il utilise des mots forts. Il oublie qu'il nous avait dit que aujourd'hui, aller discuter avec les M23 est une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Puisque quand on discute avec les M23, pour lui, c'était une manière d'insulter la mémoire de tous ceux qui sont morts, de tous nos héros qui sont tombés par rapport à cette guerre. Il avait dit qu'il ne discutera jamais avec les M23 parce que pour lui, c'est une rouge qui amènerait à cracher, à insulter sur toutes nos victimes. Mais aujourd'hui, c'est lui qui court derrière les M23, c'est lui qui se bat pour aller discuter avec les M23, crachant ici et insultant ici nos morts. Mais au lieu de tirer des conséquences, au lieu de tirer des leçons de sa dureté, de son apprêté à Makambo Lobaka, non, Lobby Abaki Susuba jamais, 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 jamais. Abaki Susuba. Abaki Susuba. Et Namakambo Zoloba, Lokuta, il prend des gens pour des imbéciles. Je reviendrai largement peut-être dans l'émission de l'histoire pourquoi Lélo. Ça c'est une manière pour moi de vous montrer que l'homme qui gère le pays aujourd'hui n'est pas du tout à sa place. Que l'homme qui est à la tête de la République d'aujourd'hui n'est pas du tout à sa place. Que... Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Kasongo ye Mombali nanga. Kasongo mbona we Songa libala. Oh yeah. Il est de retour à Kinshasa après un long séjour d'un mois en Europe. Jean-Pierre Lula de retour à Kinshasa. Mbote pe boye malam. Mbote na yonde kozulu mbote pe lisusu na kosa ote kulutu oto za batumbe soki canal Presebandi notamment na Château Rouge ezala na kati ya eloko to matonge bato balanda ka na niveau kosakana te. On nous a reconnu parce que tous les canards mingi na émission na yo na pesi le président Eli Martin Fayulu m'a dit de mbote si kazwami papa malamu
na kaneli pe na kebisi moto no so koloba ke tata wana zali na tribalisme po oya lo sale pa ina ngai na éviter soki nani akoya ko sala mona politique donc na pesi mbote sika zwami na pesi secrétaire général la biso de vos kitoko mbote na communauté ya la mukanyo so PSD oyo ya mikili ya mondele la pesi ba mbote ndeko Zulu mais esengela nga ko ebisa ke bande kona biso yo balekanaka bato na union sacrée fuko ebisa bangolo kumoko ke toyeba ete biso toyali nano bilenge pe bato bako dirige biso lelo oyo bamisusu neti ndeko Chilombo abotami te tata na azalaki déjà ministre akuti tata na ye ministre maintenant akuti tata na nga chômeur akufi mpe chômeur ngai to soutenir Chilombo mais Chilombo akomi konyokola biso tina ba niveau koya koloba eloko yo bandeko bakolanda bango na nzela signalo lonzo ata oya manyako to ya ebulundu bakosepela te kotala ete elenga kolata boye ozosala semblant ndeko Zulu kine na mokili mondele omona ordre ezali na poto na tuni bandeko na bi Chilombo akolelaki wato bokosela bien makambo babite makolia suki obo moninga bakati nga na mona sabesika ba okata ndeko Chilombo suki wana Bruxelles na Bruxelles ko si ba okata suki nesi ga ko mela mo kopo na zaki bona na meli pe mo kopo na ko tuna makambo nyonso contradiction totale pour vous dire que tana zaki na poto nzoka Chilombo atel ko créer orchestre na ya langa shikshop loyenge muyibi golo na muyibi single ya Nicolas Kazadi bimi tokabola mbongo tofanda moke oyo ya ndeko na biso nani oyo tungunga mulumbi solo ye mwa bilumbeli ya epe ya kopola ndeko Zulu bato wana nyonso zotala ba chaque année Chilombo zobimisa balbum ya sika ya moyibi chaque année balbum ya sika ya moyibi mais ayeba ete Chilombo akobika te soit il sera arrêté soit donc c'est la biso biloko nyonso babebisi na mboka na biso ça fait mal ndeko Zulu biso zana na bana nike tokotikela bango nini na mboka ya modèle. Merci beaucoup et puis merci na ba ono so bayamba ki yo na Belgique na France na Allemagne na Suède merci beaucoup mais honoré le lulendo tukutanite mais comment Suède beaucoup tena honoré na comment il s'agit na bengi kulutu numéro zo leka honoré lulendo mais na mono obana okoma j'avais na la commune na malilo et ça la Suède tukutani alite je akomi na Suède abengi yo tukutanite na yo zonga lendi honoré lulendo yoke bokutanité donc beti shopping na lula 12 donc bokutanité mais quand même presque très suivi en Europe très suivi voilà on confirme merci beaucoup il va confirmer Magibouya yo peut vous poto au confirmer c'est que tout ça la musala malam. Est-ce que les carottes sont cuites pour le dîner? Alors attitude na ope kuna ba le yango makasi ozaki neti mutozana kanda tout ça comme déjà na suka. J'ai pas compris. Ton attitude là. Mon attitude pas quoi. Babi elonge kangama ki neti osiliki tout ça. Ba photo les autres circuler na réseaux sociaux. Atmosphère est-ce ezaki bien ou bien mabe? Bon, na ebite soki bolingi na zala lokola présentatrice à météo ou ya sekara pa pamba non. Ngai na kei ite pesa za allié na ngai te. Koutou fait tu sais que Azara lié na ngaité. Accueillir comment on a le coup l'adversaire politique. D'après vous, faut nos attitudes de nous. Pas un combattant, je suis combattant partout je suis. Merci beaucoup. Aujourd'hui aussi c'est Joseph Kabila Kabange Lambalia charismatique botala mininga ekodiba pe makambo muzakenda totikala yo Kabila muzakenda totikala yo Kabange enyinaga naise nazo bobobongo lelo ozoluka pose epai ya Félix donc okomona babiloba loba mais
boza parlement eza ya bino na Sénat Jean-Pierre Mbemba banomaki yo na nomination na bino ya molili na bino na ba comme ba parti politique na bino ba union bandoki ya bato baza na malédiction ko mais otikali ata ko libérer territoire moko te Jean-Pierre Mbemba oza na bilan na Congo te. Il faut kaka soni peuple na Jean-Pierre Mbemba yo libéra peuple wapi bozana na Félix bozo yiba na ba kamere na ba samba lukundo na ba jiditi soki nini wana Jean-Pierre Mbemba arrêtez koleka na ba top Congo kuna kwa ko betera biso aridi politique kalam taonga na benga aridi politique kalam yo zo benge monsieur le président Jean-Pierre Mbemba les 30 jours moko boy bakino balingaka babima yo Jean-Pierre Mbemba lobaka nini kino ya kobima akokutana na ngala nzela yo banoko protéger quand nengo zo protéger Félix Tshilolo lelo o protéger ka Kanambe te Kanambe zalaka patron na yo Jean-Pierre Mbemba olula mbongo sala eloko moko te na Congo peuple congolais a profité na hôtel Jean-Pierre Mbemba on dera mbinga na yo on dera makolo X on dera ya lokuta tala nengo zo kosa Jean-Pierre Mbemba tala nengo zo sakana na ba congolais po ni bozo tika ba Jean-Pierre Mbemba ba sakana kana bino boy na ba Félix Tshilolo toyo yo linga pa yuti ngapende na zabo na sekela na pa yuti ena biso na minito muto kutu akoko bundila mboka kwa zotala libumu na ipeza pa Mana bandeo le kapo le loko ante. Mais balobi alia ki mutuno ba peke mbo. Lokuta. Moni ba pego de ba pesa na mbo tena seni bo. Na o se pero tala ngo. Na moni to jimuto. Abi sigi bo kam sarande bo se pela. Nani Fayula zakandelo apesi mbo te lo da tombo ke. Tango pesa ka ba condition na lobi bo bisa atombo ka lobi. Ele kami kota tomboke mama isi ngo monde bo sepela na biya ndaza kisoka abia ya wata ngi loko ti tutabat Paulu bando sambe na tutu place moko ipa ya pasteur wana makima na église wana ya badalo akima na église akinda suka akinda suka omoni Paulu mutako sote balo bake batanda ka loboko te okolo quand même na langage apache Paula za mutu moko soki ya pesi cash ka chilo moko boy pacha osolo moko ni bakesala c'est lui qui ne veut pas papa batu babamba ke makamba liembonga se eloko te mambo eloko te si ba konga Franck Diongo soit disant ba promettant ke musala ba PCT à opposition bongo te na ebiti en tout cas mdo ibisenga ndo sangelo majanga Komunita yewana tafati beton atiki na mboka na souffrance aolia ki baba na masana ye taga di kondo abumba makasi boka la yewana tafati beton afati beton to zelo abaya tu baza ba osilwa to zele a to zue to tala to atiki mboka la pasi mais aina olia watatu monia tala tokondima teke non basala makambo bango bazo préparer mais il y a première dame aza mwasi ya président de la République akoki kosala ko trahir mobali na yete ou bien que abomo mobali na yeke non po aya ko pouvoir lobi be mutu so ya ko pouvoir te wana ngana na d'accord na yote ko finga ye lisusu te aza ser na yo aza semeki na yo aza kutu loin de là ya ko bomo mobali na ye
wana ifo na longolo yango na mutu ke nono aza na idée wana te ya koboma mobali na ye ozomona na lobi ekolongba te tuna Denis Nyakero bana opesa mbongo mpona nini mais bapesa mbongo po osenga lisungi soko sengi lisungi basunga yo sikoyo bapesa yo ekomi ko nasenga ye mbongo te olomoni eloko mosusu soko oyebi likambo te fanda kimia nasenga ye mbongo te atindaka Sylvie atindaka Chikoko basi nasenga ye mbongo te apesaka bambongo bale bele apesaka na bammission na sala na boya. C'est une mauvaise femme. Soki olobi kana ba pesa mbongo po ba corrompre yo wana okosi ba pesa mbongo po ba sunga yo po kana yo senga mbongo ya lisungi ya wana ba sunga yo. Bishop, il faut se respecter. Tu as biloko wana za bien te. Lisungi déjà. Non, il faut se respecter de oso okoli déjà oza mukolo. Eza bien te. Okatelanga téléphone. Okatelanga téléphone. Au moins que nous oza impoli, oza mal éduqué. Oza kizengi yo Bishop Élysée. Pour nga kangiso na jobu wana sako ekozanga ata 2 minutes te. Ozomona. Oza vie moko boy kizengi mutu munene wana lokola masoko oza mutu vide un imbécile au police million ya kopola na munoko et puis soko ni ochanga ike non ochanga musapi na munoko ngana ko sisa na yo koza le matin midi soir ozo finga président de la république matin midi soir o tiki ko finga président o komo finga soko mwasi na ye ba passe le conseil ozo yokate biso to bana na ba télévision to tala un certain Bishop Élysée a sali mutu lokola pine ya tracteur a finga la première dame. Yo sommes ta forme là, on était aux gens qui zènent moko raté à 80%. Oh Bishop Élysée soki mulolo. Un imbécile pédophile moko yo so finga bato ba pédé. Mais yo za pédé à liboso. Est-ce que yo sala ka musala na jobu? Musala ni yo sala na bana jobu yo so ba yebi bana yo so Afrique du Sud ba yebi. Place ni yo so sala musala. YouTube ya pamba wana na ni baba ba compte ya YouTube. Muto fongole na yo YouTube eza petit na ngai abu kabukala na kata Orange Grove. Muto fongole ko ngelo o bana ko mibenga ke non oza journaliste oza chroniqueur. Papa moko ya 66 ans ou bien 65 ans. À ton âge là, on va dans la télévision, oza mutu munena na lokolo télévision ya noir blanc wana oto saka na ngo kala wana ya noir blanc, oto mana uta na ba batterie. Mine pola otindika mwasi na yo na sincère po bozo mbongo ya bandicapé. Otindika mwasi na yo bozo mbongo ngo obongi pete. Bisenga senga oza lolendo ya pamba. Bisenga senga tuweze mandia. Nana ebita no yoza mandia papa moko ya mukolo senga partout par-ci par-là. Na yo kayo lisusu Bishop Élysée. Et oza ya dinosaure na Bishop Élysée. Pour na peso respect nyonso olingi tozo katela na téléphone imbécile salopard kizengi. Tazo bazobo ya salité wa bando tambola matin midi soir. O matin na mutu kana ngai lokoso na yo tokei kokanga kimbuta na kati ya Santon. Kimbuta pesa biso $7,700. Ngana yo na joueur ya Mazembe ekuchu. Tokabola mbongo wana na mutu kana ngai ya Jeep na ngai ya Volvo ya pembe. Wana zo vanda kati na bail bro wana bisiko vanda wana. Zala la respect na mwa samba konzamboka. Yo mkonzi bakobenga mama na yo be papa na yo nani mama na yo ou soit ma soeur première dame. C'est la jalousie mal placée. Pourquoi ton âge on a la haine à mabé? On va dans la télévision so kosa biloko so kosa o Denis Nyakero rwandaise et bon tout ça. Et bon bato baba la mindele. Toi qui t'avais dit que non Denis Nyakero va rwandaise. Yo que non pas Denis Nyakero pour que non Denis Nyakero rwandaise. Bishop Élysée, bon là maman na yo nyama kizengi, imbécile, salopard. Au salon de shopping na yo sur na Eastgate ozo bana na bed for view so ki ngai na lobby kana na chap na ibisa bana matonge na bana bandal ba fourmi rouge yo sa yo ville bana Bagdad na ibisa bango que non j'ai besoin d'avoir Bishop Élysée dans 48 heures Bishop Élysée ko za na maboko na ngai